ba assister biso yango pe lelo nga be na ko assister Vini Mpela étant que frère et puis nde ba soutenir nga pona ba album na ngai pona makambo na nga musique na nga soutenir nga yango na bina ya Tichangu a na kina makambo osala fona kende bakoda ba Congo kuna na yelo mo fona sala lelo mais la préféré na yana no boé ba 13h na kina dans comme retard c'est pas grave mais na assister master tukeba na dozane wa ayepe ko assister Vini Mpela na day na likambo ko le bango. Alors président Kalai bande wa tota la biso bangi baye ba d'abord souci ni nous en ngo ya komona les londes de so Vini Mpela kufisi moto azaki très cher epana surtout mingi mama aduki na dotika biso et ça lion ndenge nini na absence ya mama oyo azaki très cher pas Vini Mpela et puis la Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yinda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raf Ngindu scanten ye donc bango batikala kwa soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango kwa Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo, les amis du Abusambate, Tembena Moutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV, boya sel mokilina. Essia, ingénieur Raf Ngindu pétinant monsieur. Ouais, Congo promo TV. Toujours en direct. Holanda, la Portonios Belgique, la Portonios. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola nango. Li solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais silite. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ne doit pas biso de kota tina bakili tara Congo promo to kota partout bango ba limiter biso de kota partout donc abimisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo ne au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo promo TV Raf Ngindu number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso. Tous en États-Unis. Niveau à boy. Il faut qu'on va aux États-Unis. Tout le monde a mis sur tes autres juges. On va les battre. Tu as vu sur pour le Congo. Et que les bouches. Raf Ngindu n'a pas ça de sale. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo promo aux hommes sales. Dieu a donné, Dieu a repris. Alors, je pense que vous avez remarqué. Bon, nous sommes de cœur avec la famille Tembo, la famille Dangou, la famille Pela, la famille Timba, parce que c'est pas facile. La Robung Saro est trop cher et pas inabino vraiment, donc ça fait aussi très mal, je sais bien, parce que nous sommes de ça fait ma parent. Alors nous sommes avec un grand, Azalipe Mona Poto, toujours KVK Kinshasa Poto. Alors Bandewato Talabiso Bangiba d'abord Movier. Ozanani nakati ya famille Timba oyo lelo maman biso Albertine dotika biso
nazali mwana na ye nazali parmi bana na ye aza na bana ebele nazali parmi bana na ye nauti poto na ye mpona uniquement mpona enterrement ya mama na ye. Voilà, bandeko musu bayebi kombo toko se présenter pour que bayeba. Ah bon, nga pe na lipasa ndeti ye pe mutu akufi aki lipasa bota pe ba mapasa mais kombo na nga Chou de Tamba. Voilà. Rekoyebisa biso mama tiki bana combien et puis aboti bino combien? Mama atiki 9 biso nyonso 9 tozali vivant misusu ba na kisasa misusu to na poto. Voilà. Alors de son vivant souvenir ni na makasi ozo garder pour la maman nenge de vos anki na ye na Kinshasa même si tant que daki poto souvenir ni na makasi ozo garder pour la maman. Oh souvenir aza maman boti ngai soki nazali on a komi lelo grâce à ye na kanala nzambe. Voilà ala maman oyo a boti ngai abokoli ngai akolisi ngai afuteli ngai beti asala pe grâce na ngana kende lelo poto. Voilà donc aza mingi pour na ngai bon lelo nzamba bengi molimo na ye que son âme se repose un peu donc asali mingi pour na ngai aza maman aboti o donc na mo kutena ko loba te donc aza nyonso pour na ngai. Voilà un dernier mot pour na dernière demeure na ye ni no yoloba pour na liwa ekomeli. Voilà donc toye tozali ngai na petit frère Toki France, Toye pour la robotique à Lilita, pour la paix, pour la libella. Donc, dès que tout le baquet son âme se repose en paix, nous avons tapé ça et puis nous à Bella Kimingi, à souffrir de maladie, voilà donc, voilà que nous au paiement. Voilà donc, lobby, Toye nous robotique na bas Congo pour bango de coutume, bango ne soit fondé na bas Congo. Le but de accompagner pour na bas Congo pour nous robotique à Merci, mais assistance, il y a des gens assistants qui ont un poteau, ça va à travers Congo Promo. Bon, en tout cas, nous merci de soutenir financièrement, moralement. Nous merci vraiment de soutenir Lyon, à Lyon, petit frère avant à Paris. Donc, nous merci pour le soutien à pour maman. Vraiment soutenir financièrement, moralement. Et puis, je profite de l'occasion pour saluer Pasteur Nangaï, Pasteur Prince Bandemi, l'église de la résurrection à Lyon, l'église peut soutenir Nangaï, frère Nabango. Merci pour le soutien à Bango. Merci grand frère. Voilà, deux fois tout le monde a liwa ya maman la biso Albertine Simba. Oui, merci la parole. Nazali Yaya. Donc on a la Robin Gaël Tata Moissi, Azali Letia Papa Abotingaï. Donc c'est vraiment une tante pour moi. Donc il y a un courrier pour assister, donc il y a pour assister à mon malade. Comment on a chant de Dieu? Papa Jean de Dieu, alors de son vivant, il y a maman la biso Albertine. Souvenir ni ma casse auto garder tango maman so ina bo moi bola munini o ya sala yo to pe mabeni na sala yo o ezala toujours tâche na motema na. En tout cas vraiment ma paix n'a moni vraiment. C'était une mère pour moi, c'était vraiment pas une tante quoi. Donc elle était tout pour moi, donc elle c'est vraiment la sœur à mon père, elle faisait son devoir quoi. Vraiment, Naza la souvenir, vraiment à ma bébé. Naza plus la souvenir à Bolamou. Elle m'a beaucoup aidé pour mes études. C'est vraiment une mère pour moi. Quoi. Voilà, Nino Egolba, Nalikambo Ekole Libino, Nabandeko surtout Bata, la Bisso, la musique, et Mingi, Nan Ekole la Bango, Tugobung, sa maman, Gobung, sa tante, Bamona Raya Baninga, musique, Nanou, Ekomeli Bango, mais Yo le Komelio, Nino Nabandeko Bata, la Bisso. Vraiment, et là, ils ont passé. Comme on est douleur, quand on est là à bateau, c'est la personne en question qui a un papa Chouana. Orthopèdre, c'est vraiment un baoba, un pilier dans le côté où il y a papa Langaï. Donc, notre bakanza, mais vous tapez sa canza, mais vous joué, mais on a vraiment perdu une tante quoi. On a perdu une tante, mais Dieu merci, on tenait ça à la main et on essaiera d'avancer dans la vie, c'est la vie. Et vraiment, c'est une tante qu'on a perdue dans la vie quoi. Merci Papa Jean Lédé. Merci donc. Ya
moko na moko ayebi dina na tango eza vraiment ya mingi te ndenge tolobaki na kamwa tongo oyo bazalaki te bakoyoka une fois oyo bazalaki bakoyoka deux fois parce que programme normalement eza quand même poussé tolebana na biographie ya Mouei ye moko lipasa na ye akopesa biographie ya ndeko na ye toyokana bien ye moko lipasa na ye mvuzi le fou akopesa biographie ya ndeko na ye oyo asali kamwa na ntango oyo nzambe aruti kokamata molimo na ye quand même asali na mokili oyo tokoyeba nini oyo asalaki atangaki wapi azalaki wapi aye kokoma ndenge nini na nti aye kokufa na yango ntango wana ekosila tokokoma na barecueillement babokilo na peut-être bato mosusu oyo esengeli oyo amenika mwa soki bouquet ya fleur na ye ou peut-être nini akoki kopase kuna na lombango nyonso mpo tokozala so na temps te soki mutuka eye en tout cas tokozala so na temps ya kotarde te soki recueillement ya babokilo esili tozali na babo frère na nsima ya babo frère toyebi ke tobota bana oyo biso tobota bakoleka mpe na fleur na bango toponi teke sungulu mpaka na boye bana nyonso oyo toboti ezala ya mobali ezala ya mwasi baleka na fleur na bango na nini oyo bakoki kosepisa kopesa hommage na mama na bango ou tata mwasi ou nani baleka wana tokaboli mutu te mpo toza na bombangu. Je crois que les petits-fils na ntango oyo bana baza koleka ou peut-être bamama sungulu mpaka na boye bapetit-fils baza kose prépare
En conséquent, toza lisu na temps ya mingi te po tokokende ba Congo aller et retour. Tokolala kuna te, bakoexpose corps kuna te, tokokende epai oyo ye na tata bazalaki baexpose moke après toke kotika ye esika bakendeke kotika biso. Je crois yango wana na nsima nango nde bozongi Kinshasa. natili ndo bakola loba namoneke mutu mosusu oka doka kocomprendre bokocomprendre bien te lokola nga moko lipasa na ye ndenge bomoni alali wana na bana na nga bana nkaso yanga tofandaki na bango tina ndenge nzambe abengi ye yango nde napesa biographie na ye ndenge tobotama tokoli ndenge nini ti atangeli wapi ti ndenge akomi boye ti akufi bato bayebi mama nsimba bien biso bana tobotami na banda tokoli na banda na Kasabana 53 na batetela na Mulala totangi na ekole ya bafrere na nga natangi na ekole ya bafrere yaza kotanga na ekole ya basere franciscaine oyo ezali kote ya hôpital ya Kitambo asalaki coupe couture lere asilisaki vraiment asepelaki nde kosala coupe couture te polisi na biso ya liboso azwaki ye asala métier nini akonfiaki ye azalaki cuisinier ya directeur ya société ya eza kosala basansere je me rappelle plus société yango nani ekimi kombo mais mwasi ya patrone wana tellement bazalaki bafere bango na bango babelge baza koluka baforme coiffeuse moko ya bien ya congolaise oyo ya kitoko yango wana grand frère na nga wana préféraki no loko bazosola yango nga nayoki malamu nazwa ndenge na ngai moko alors sere na nga nsimba atekaki betidi nde nyonso wana asalaki ya coupe couture ake kokota na coiffure Camille salon ezalaki ya komba babelge mais après eye kokoma Camille coiffure Camille wana ezalaki en face ya Menining Biblos epai ye ayokolaki siku wana na mindele wana bateki yango na haïtien moko haïtien wana asombi yango agarde mpe mapasa lokola akomaki spécialiste na kosala suki ti bakobaki na misie vankol wana patron na ye wana asomaki salon wana ti na ndenge nzambe asungaki ye ti lero asungi ye aye kozwa makoko ya ye apropose na ya na biso mosusu ya misato no yayanga na kosala susu na Camille te nalingi nasala oyo ya ngai moko pa na prépare avenir nango ti aya kofongola salon na ye na lopango ya grand frère bato bafani matonge bayebi salon mapasa na mpozo akan na matonge place akobaki wana kosala mosala na ye ti na ndenge azali réussite na ye ti na ndenge nzambe abengi ye alors tobotameli wapi biso tobotami na date nini tobotami na Kinshasa ndenge nalobaki tobotami na le 20 mai 1953 awa na Kinshasa tozali bana papa mpela na bakongo na Madimba na Congo central pardon na Madimba na chef lieu ya territoire na kati ya territoire wana toza bato akala na Madimba wana tobotami ebele mais oyo totikalaki na songe na suka totikalaki kaka 6 bon na 6 wana bayaya mpe tu bakei na bango toyei kotikala biso mibale kaka nanga na lipasa na ngai na ngai nzambe abengi liboso ye akeli sasuka ngai natikali ngai moko alors nakanisa na mokuse biographie ya Mansimba yango na explike bino na kanisa bocomprendre nga merci mingi
oyo maboko moseprepare oyo ayebi te azali oyo basika nyonso azali bakende kobongama nsima ya bana babini bana bazobima siko bapetit fils bakoko bana kapira ba mama bana bana basangani tokaboli te ba mama ya quartier na ba na bilenge basi na Sasa mama ya quartier na na tongo ba mama ya quartier bazokende ba mama ya ingénieur bamilengela maman légionnaire bango na occasion wana bamama légionnaire bakotiela biso losambo kuna na kati versoli bake na fleur bake losambo baye kosenga
bakoki kopesa biso turu awa bakangi miziki mpo babondela dans la quartier Milengela, c'est ma maman. Oh, et là, bateau, oh, maman, si, bah, elle est contente de ma maman. Ah, ça doit être aidé, à tout comme madame. C'est Léo. C'est bon? Voilà, tout le monde a dit à Maman Nabiso, Albertine Timba. Alors, nous nous gardé comme souvenir. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment Maman Albertine Timba? Bon, ngai naza ami ya Vini Pela, toyebani à partir d'Europe et la famille vraiment nanu na koti na kati ya famille vraiment té. Et c'est la toute première fois naye au monde a parlé et puis voilà naye parce que biso tozwa makambo ke ozana poto mère akufi et la rapasi bato ba assista biso yango pe lelo nga pe na ko assister Vini Pela étant que frère et puis nde ba soutenir nga pona ba album na ngai et pona makambo na nga musique na nga soutenir nga yango na bina ya Tichangu a la ina makambo osala fona kende bakoda ba Congo kuna nana yelo mo fona sala lelo mais la préférée na yana no boé ba 13h na ki na dana ko retard c'est pas grave mais na assister master voilà. Alors perte comme eli Vini Pela et si que bande ko surtout ba cédé que tango ba Christ Tembo o yipsa bango nini na liwa comme eli maman na biso na éviter reformuler encore na alobi perte oyo et continue la famille Timba o yipsa nini na ba Vini Pela na bana nyo surtout oyo atiki ba cédé que tango et puis ba Christ Tembo. Non, bah tout, bazala raini, au monde lelo c'est maman qui papa qui, bah tu vas comment on a problème mingi, il y a divergence, donc ça dit au Kabouana, au Kanisa mingi, il y a un tina moroté, et le est très important, nous avons bâti biso dans la bolingo, nous avons bolingo au monde en Zambété, c'est comme makambo ya au Kabouana, moi na ya Songolo Pakala Kokonin, et Rabiante, et bazala raini. Balongola ba makambo ebele oyo mabe ozala sur bango bazala mingi na bonzambe bazala mingi na bolingo parce que tokoma mona mingi na ba famille ya Congo ce père accueilli mère accueilli et comment ba problème ya ba famille ba koteka parler or ba parler wana eza image ya papa pe ya maman pe ya bino koteka c'est bon bien mais après koteka au moins que ce boteki mabele nga koko nanga mama leki na biso mama mete ayibisanga ki mwana nga koteka ka mabele te nga tena na souffrance ya ndenge nini nde bato alobaki na souffrance omonaka jamais nateka bapale nanga nateka baterrain nanga donc ça dit que bazala toujours uni bazala na force ya makambo oyo eyaka nzambe ye mutu apesaka ye mpe kaka mutu abotolaka donc mutu akokanga liwa te moso bato bakokende boto yebisaka nzambe andeni naturu na biso kanga ta toumela donc mais moyen eza te mais gloire adi eloko apesa biso
chance ya revivre à boye to remercier Gaé et longa ezali Moussa de to sali ici c'est Paris to sanate ba tout va soutenir biso na Vini Pela donc nzamba za na bango et puis to matanga to toujours ensemble to la rada cham voilà donc voilà merci donc bientôt là on appelle Célio la Congo promo à Roloba vraiment na Congo promo ndenge boy soutenir biso donc voilà merci Célio. Donc nous sommes déjà avec la famille de maman Albertine Timba. Je suis en face de moi avec Vini Pela, trépied numérique. Et bien donc pour le respect Nabino, tu le kolongo la kepi pour le respect à maman qui très cher pour Nabiso. Alors Vini Pela bande wato la biso bangi ba d'abord qui était maman Albertine Timba. Bonjour d'abord pour la parole, merci de ta présence Yves Pan. Congo Promo sur l'ensemble, donc c'est comment dire, c'est la famille de la presse qui est en deuil, donc la presse entre nous. Donc voilà. Pour la définir, moi je la définir maman et ça la trop parce que c'est ma mère, tu vois ce que je veux dire. Mais je crois, je le définis la façon d'où un ami l'a posté sur son compte Facebook. Cet ami c'est Benny Mabiala, donc il est actuellement aux États-Unis. Il a défini la maman comme une femme battante, une femme entrepreneuse, une femme de grand cœur. Ça c'est la définition selon mon frère à moi, un ami à moi, Bena Mabiala. Donc là où il est aux États-Unis, je salue toute la famille Mabiala pour votre assistance. C'est comme ça qu'il a défini ma maman. Et moi je voulais la définir juste pour compléter. Donc par cette définition on comprend déjà ce que j'ai dit pour Ngabolo Barcelona. Le Barcelona donc au Bénin c'est donc déjà plus que tu vois ce que je veux dire. C'est plus qui c'est que Béni a dit. Déjà une personne, un ami qui pourrait déjà définir ma mère de la sorte. Donc allez-y comprendre. Voilà. Merci. Allez-y comprendre. Donc qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Yamakashi o mama tikela yo o lelo ko bossa na ngote malgré absence na ye na mokili o. Dega bote na jala bino. Dega bote na musique na mokili donc wasu na ko bossa na ngote na nzela na ye na instruction na ye na makamunyo surtout qu'il a pu faire. C'est tellement beaucoup de gens dans le compte de 4 professeurs. C'est un exemple banal. Il y a Mikimo, Nathalie Massamba, Namani maternelle, Massamba, Massamba, on s'est l'école partout. C'est un dossier comment tu as ouvert la commune, ouvert la Njil, bâti la Njil. Bon, l'école Massamba, c'est juste à côté. Donc, les faits qu'on a au long à Makolo, pour la que Makolo tient école et c'est pas ça qui était, à l'Ongolinga Massamba, à Tchégan au Rond, pour la que la voiture. On appelle simplement la banale. Vous comprenez? L'école Massamba, c'est juste pour toi. Mais le roi, qui est Makolo, il y a un obi maquillé. Il va nous plaire, à l'Ongo, il y a eu ça le fort, mais si ça a comme ça, nous allons voir. D'ailleurs, tu me peux parce que non, c'est peut-être d'autres classes à Makolo. D'après par exemple, banal, à part Bélé Bélo Korosala, donc la piste. Voilà, un dernier mot par rapport à Yaliwe Komeli, Maman Labiso. La dernière demeure est Kalami, toujours qui n'est pas Congo pour qu'il y ait une maman. Alors, mon aïeux a souka pour la maman. Repose un peu. Depuis que tu es morte, et je t'ai dit pleurer, ça ne pourrait pas manquer. Même dans l'Oléla, au micro, à chaque fois dans l'Oléla. Parce que aux Alagi, aux Alimingi, solo quand on papa me dédié à ma maman, solo quand on y a ma boss souvent. Sur il y a gâteau defense, il y a trop de souvenirs, maman. Il y a trop de souvenirs. Je sais que tu es parti, tu nous as précédés. Repose un peu. Et Nabino, maman, prenez-en soin. Parce que important sa maman. Important sa maman, vraiment. Je manque les mots. C'est dur, mais je manque les mots. Ouais, merci. Mais je crois tellement qu'elle était une femme de cœur. Tu étais que j'étais à Kinshasa, non? Depuis la zone, c'est pas même 2 semaines, maman, pour la zone qui souffre. Mais moi-même, je m'attendais pour la grosse zone. Qui m'a mêlé, maman.
mokili mobimba eleli mama ongambo na tikala moloko fonga kaji mokili mobimba je parle na bandeko bazali libanda oto ya mona poto na mikilo sa poto. J'ai reçu des appels de partout, des soutiens de partout sur tous les plans. Et pour tous ces gens-là, je vous suis et je vous serai reconnaissant. Qui pourrait me dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde? Et puis, non seulement parce que dans le niveau, depuis, déjà dans Vivalon, la reconnaissance dans le et puis la confirmation je l'ai. La réunion sur Poto. Il y a Poto Nyonso, Canada, Londres, États-Unis, partout. Pour tout ce que vous avez fait. Dans autant à biloter. Vous comprenez que ça m'attend. Je vous suis infiniment reconnaissant. Là, ma délégation est belée. Donc, ma frère est Belgique. Donc, la délégation est belée. Et je précisément, merci d'abord à mon petit frère, à qui Prince de Verviers. Dengue a commis à Léon Tongo Tongo, maman qui m'attend, c'est un plaisir. À qui pose de Verviers, et là-bas, la coupe Kenge, présent Ado Yue, Papi Boma, la coupe Union surtout, il y a WhatsApp, vous en avez des cas avec vous. Merci de venir surtout. Pour être preuve de redéfinir ma bataille. Et merci à toi aussi. Merci surtout à mes soldats. À mes soldats, là je pense à toi l'ingénieur Gégé Moukeba, les Malaba, Roda bébé mineur, passation de pouvoir. Christian Bo, le chef d'état-major, merci mes soldats, merci pour tout. Nous sommes 4 et nous vivrons ensemble et nous mourrons ensemble. Mes soldats à moi, merci beaucoup. Merci, voilà, merci donc, c'était la Vini Pela, Babi Azali parmi Bana et maman Albertine Timba. Merci à toi, c'est dit que Tango Roda même mineur, en tout cas geste sali bien. Merci aussi à Chris et Thème, le petit mari, on est toujours ensemble même. Tous appelés, moi, ami, il y a Vini Pela. Voilà, on s'est présenté d'abord à Bandoro, surtout Bazotalo, à travers le monde, surtout Mingina, internaute et à Congo Promo. Je m'appelle Aki Prince de Verviers. Je suis dans le quartier 1. Il y a 2 jours. Je suis venu Pela. Donc, je vais parler, je vais à 4. Donc, voilà. Je suis obligé, il faut aller vraiment. Donc, je suis arrêté. Donc, on comprend les soucis, mais alors, voilà. Ça va juste intervenir à ta profiter parce que Moni, c'est juste pour définir la dame au Tunera Mutuna. Mon petit frère, à qui Prince de Verviers. Donc, il me compte Verviers, je suis à la Belgique, je compte Verviers, je suis à boire à thé. À combien là-bas, 3h du matin, maman, les gars, au Talangaï. Et puis, il y avait un corps et c'est 10h à Zongi Sous. Comprendre ce qu'on est-ce que vous contribuez à moi billet, tu as la foot à billet, parce que belé kuna mais quand mort on dit yes comme tu as contribué à la royale après ça vérifier la situation au moins sur le Cameroun il y a même de comprendre pour il y a même à Barisi pour après ça vérifier à qui donc monsieur Bella c'est quand il toujours bien les lots avec le prince depuis que j'ai alors le prince souci nini oh ça lieu à ma casse parce qu'il y a tant des amis petit frère grand il y a Vini Bella parce que les actes de socialité mais yo au fond du cœur ça qui ni netindi yo pour que y a directement pour foutre un billet dans avion na yo est-ce que y a tout à famille profiter maman la dé to pour la maman Albertine Timba Tigibiso te lukuta mabete na yaki ba faire pour ça business kotoyo mais nangana ya les 4 traités normalement nangana ya les 15 maintenant on a eu qui mère daé mère pe na yebakié na na choix na bino fona qui t'a même insister na day kotala na hôtel gigé ba touré ba tunanga bena to kolina bango quoi donc na chose à te surtout que Vini Pela pire vie à parler pire vie mariage dans la Paris na Belgique mais tout en temps en temps là on a eu Kabola mawana quoi voilà les derniers mots na bando surtout ba la biso surtout mingi na famille Timba na famille Tembo na famille Tangu na famille Pela oyo sa bango nini na liwa ekomeli maman biso Albertine Timba na pesika mes condoléances na famille Mobimba donc Mbote Pela la poto et ça Mbote Bela la master na Junior Penga
Léon Manaja, dernière fils Anjili. Il est pas qui t'accuse dans 2 mois. Donc, de toutes les façons, on coûte dans ma belle. Sans oublier Mère à Palais. Voilà quoi, il dit Tchoum, n'a marié, donc voilà, Mère à Palais, il dit Tchoum. Voilà. Et ça, les taux qui tombent à Rosaranate, merci le point, donc. Tous allons la quitter ça, merci vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Laura Bouyba, geste à Bouyba, ça y est, on a zaté, mais on a été amoureux, on a vers Vini Pela, et ça lit bien avant la peau de tout. Mingi aussi, na Chris Septembre, le futur marié, c'est dit qu'un temps où Roda avait mineur, nous sommes de cœur avec vous. Merci Raïsi Kanki. Voilà, alors nous sommes déjà avec les amis de Vini Pela. Maintenant, nous avons le président Caleb Tukeba, nous avons assisté Vini Pela. Alors, président Caleb, nous avons d'abord souci nous avons les lois de Vini Pela. Koufisi, nous avons très cher et surtout Mingi Maman. Et ça, nous avons absence de maman qui très cher et pas Vini Pela. Et puis là, ouais, bon, tout d'abord, tant que tu as une nouvelle, nous sommes à Paris. Tu as une donc tu as bengié, tu as un tournage, il y a un volant. Alors, tu as un tournage, tu as un tournage dans Airplay. Alors, on est là. Babengi yekuta bino après na olingo yamba wapela kinte ngabite yamba kaka alors era yambi ndazwi annonce que maman kufi donc tozala na kati ya voiture yé au volant ngai na madame nanga mami donc kutu toyebisi etokata tonene habité tokenega to continuer tournage comme yo zozonga déjà tokene to continuer et puis après bon comme tu travailles à peine à Sinar et Paris donc pour moi d'abord c'est un frère. Et puis Azali Moko y a acteur à niveau à Paris, dans le rôle à Julie Cambou, donc cela justifie présence Nanga. Voilà, alors un dernier mot pour la dernière demeure maman Abisso. Oui, en tout cas, Nzambe Moutapé Saga Nzambe Moutazui, Nzambe appelle Sagibiso Maman, oh y appelle Sagibiso Vini, et Maman y a accueilli Lelo. En tout cas, Yemoroka Papa Nkolo Ayambaye, Namboka Naye. En tout cas, Nzambe Apambola Pe Libota Oyo Batikali. Donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup.
Raf Ngindu oya Boston et comme peut tour na biso na Congo promo scanten ezalaka. Donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yinda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raf Ngindu scanten ye. Donc bango batikala quoi. Soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo, les amis du Yabusambate, Tembena Moutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV, boya Sal Mokilina. Essia, ingénieur Raphaël Ngindu, petit nom, monsieur. Ouais, Congo promo TV. Toujours en direct. Landa, la Potonios Belgique, la Potonios. Ouais, balobi Raphaël Ngindu. Congo promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, Bibola Nango. Il solo, oye. Ok, et Simbi. Aspect. T'es ma solo, c'est fond, mais Silite. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raphaël Ngindu. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi ke biso loko tati na bakili. Tara Congo promo to kota partout. Bango ba limiter biso loko partout. Donc abimi biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né. Oh, site, pour ça, site, la qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Raphaël Ngindu number 1, Babi 001, Talama State, niveau Matoso, tous en États-Unis. Niveau Waboy, il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va aller battre la tête à la biche, mais c'est pour le Congo et que les bouches. Raphaël Ngindu n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.